para tambo con ale, que para tambo. Ok, para tambo con ale, que para tambo con ale, dide, anu se paulo makude. Que para tambo con ale, que para tambo. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman Leki, en tout cas, Bambote et Belé, Bayenge, Bandiko, Absa Bundu ya Congo. Respect Belé na ba chef coutumier na biso bandeko. Et puis, tolobi vraiment bobo to bonde ko na bandiko na biso catholique. Salam et Belé na ba musulman. Bonsoir, rebonsoir, bonjour, rebonjour. Na toute tendance confondue, love, gros bisous, na abonné na biso, o pesa rassoule ba confiance, et puis o yoso bazo s'abonner, na merci belé na o bazo partager ba émission, Zambé a pambola bino, et puis merci les sous na o bazo pesa biso confiance, bazo benga biso pour na live together, o boyebi ke ezali vraiment mwana ya sous les baobas. Oye salaka ke elongo la solitude na kati ya communauté soko ozoluka mobali ozoluka mwasi ozozwa te kobanga te biso toye wana tozo déraciner yango tozo briser célibat yaka ozwa mobali no ya bien solitude ebomaka yaka ozwa mwasi ya malamu okozwa ye na pete nyonso bandeko nanga bino moko boyebi inscription eza gratuite yo yaka tokosolola. Merci beaucoup bandeko na ngai toye to solola likambo etali ya Peniel toye pona to sala ba analyse bandeko na nga parce que a sengi a lobby batu ba bengi na chela ki bino analyse na epepa na nga boche ba commentaire bon na tangi ba commentaire na bino na lobaki to tanga no ba commentaire to solo to chana ndenge ya lobby bongo sima pe mama Leki pe ayaka na analyse na ye bandeko na ngai bozala touché te parce que analyse na ngai vraiment nandimi te bokosepela nango déjà si na yebisi bino bokosepela nango te mais na koloba yango mpona esunga bana na biso sino te tokoya kokota na kati ya problème moko na avenir ya bana na biso parce que Peniel wana azali mwana moko ya muke abali noki azaba na ba âge ya bano ya biso. Donc maman vraiment beau ça l'attention beau prêter attention ceux qui na lobi mabe problème ezate bo tchana ba commentaire bo corriger ngai emsu ngai pe nazo sala analyse mabe mais analyse nazo sala ngai vraiment ceux qui Peniel aza mwana na ngai ndenge na kolisa bana nanga voilà nga na omemela bana nanga ndenge wana. Bon, c'est à prendre ou à laisser, mais ils ont analyse na osala pa na ebi ke bele ba ozala toucher. Donc na prévenir bino déjà que bino ba fain nanga o bolinga ranga analyse nanga lelo boko sepela nango te. Voilà. Bandeko ngai na ye to solola likambu ya mwano ya Peniel na boite. D'abord bino mo boyebi na bosani kutu kopesa mbote ba shalom na ba pasteur. Parce que mobali na koma pasteur. Déjà, pasteur na biso bazo sa la fierté en mboka na biso te. Eza vraiment mawa nos pasteurs bazo sa la fierté en mboka te. Alors na sous les baoba ba di ko bosa na ko pesa bango ba shalom. Mais ba shalom parce que ba pimela ka mutumbo te. Shalom ba chantre de l'Éternel ba shalom. Sous les baoba binomo boyebi wana eza vraiment eloko moko 13 capital kopwati kopwa café ezalaka bien. Mai en tout cas wana photo mela kaka. Tokotika mai te to mela na biso bon mikolo moye bimi moi bière na yo olie na yo eza ngo problème te tozaka ba hypocrite te. Bande ko na lina sala analyse nanga na ko banda nanu na ye mwana mwasi Peniel après na osukisa na Mike. Bande ko il ne faut pas encourager le mal. Congolais, s'il vous plaît, n'encouragez pas les mal, n'encouragez pas une sirène, ou bien une diable, ou bien une fille insensée. Bon, encourager en côté, ce n'est pas bien. Peniel azawana balobi yango na Matthieu 7:7. Balobi oya sengi bakopesa ye.
oya toke ba ofungolela ye asali lisumu moko te ok ya kosenga parce que alobi ke mwana abotamaki na problème soki ya colonne vertébrale apesaki ba raison na ye bino moko boyebi ke babetaka ye soki pa air boko abombaka zembi soki pe ndenge nini tout ça ba raison wana en tout cas côté wana aza na ye na ba raison mwana botami bongo msu mpe eza nango kobeta te ekozala mpe ba sacrifice ya papa ya mwana wana parce que bango bazaka bata ba maison bolinga te tokokoma kota mai kalambai mais eza mpe ezaka mpasi mpona tosepare na place wana ekozala mpe basacrifice ya papa na ye oyo eza ke obali mobali ya ndenge wana yeba mpe baconséquence nango parce que elle était consciente ke bayembaka makambo ya lokuta et puis ye moko ayebi mobali na ye na ndako boko ndako oyoka na ye bafali banini donc ekozala mpe basacrifice ya papa na ye voilà. Et puis bana penyel ndenge aza wana état d'âme na ye mpe toyebi yango te soki mpe aza na état d'âme bien ezaka mama ne na tata ne mutu bayebi soki mpe aza na état d'âme mabe ya sirène toyebi te parce que eza mpe pasi bato oyo basimba bakisi lokwa bamai kalambai wana bakenda mpe kolukaka basi oyo baza presque ba état d'âme ndenge moko na bango mpona basala ba misala na bango donc état d'âme penyel mpe toyebi yango te aza mwana mwasi moko aza kokota na ba page ba Instagram ba biloko moko boye oyo bana na biso pe bakosepela pe na ye alors soki azomema vie na ye bien te ekoko risque ke ba jeune fille ebele balanda lokolo na ye alors que lokolo o penyel azomema na miniti oyo eza lokolo moko ya mabe bandeko nanga bokota na piège ya mwana ote chaque année. Donc il faut aloba likambo moko mokili mobimba eningana ane oyo ekoya mpe 2021 akoluka su likambo ekoningisa su mokili ya 2021 kutu koyokana mosu bato bakufi alors eza ero ya koarrete ye eza normalité et puis mama na ye toyebi te papa na ye c'est pas normal Matthieu 7 toboyi te penyel yaka senga mbongo lokwa bato nyonso basengaka na balabala nde bato nyonso basengaka na Congo. Est-ce que na Congo bano bazobela baza te? Na Congo botala kaka na nini na information na ba YouTube ya Congo bokomona bana mpe bazana babeli bambasu banini bazosenga mpe ba aide mais jamais bazoya na modèle oyo ozoyela pona toloba ke yo ndo zeli kolo ya bana wana nyonso bien mwana Mike Makalambai aza likolo ya bana nyonso oyo bazokufa na bakivu bano bafazer bana bafazer mais non et pas nzambe mutu aleki moninga azate c'est normal bosala kombo bozosenga bambongo na bino bakopesa bino plus ke o bazosouffrir koleka kutu yo oza na États-Unis mama oza na États-Unis mwana aza bébé bakotala quand même pe oganyaka combien toza pe na Afrique te yo kati bakosoigner mwana no te bien si bokoloba ba États-Unis eza ndenge moko te na ba Belgique soki ba France soki banini bon on s'en fout ngai mpona nga nazokondane na ngai yo te ndenge osengeli mbongo na yo mais esengeli nde en tout cas non ça esengeli oyo ozosengela mbongo ezesengeli ya bana mabe ezesengeli ya bafio baza na éducation te ezesengeli ya mwana pasteur te yango tozoloba vraiment toyebi te bapasteur ezesengeli wana te papa mama pardon oza deja mama mobimba epi bambongo yango oyo ozosenga wana yokati bato nyonso bazopesa bambongo wana bazopesa wana motema malamu yokati bambongo oyo ozosenga wana bato na bandoki bazotya bambongo na bango na banganga bazotya bambongo qui te dit que mbongo wana msu pe ko soigner mwana te et pe ko sala sous problème et pas mwana il faut faire attention ma fille. Est-ce que toi tant yo ozwaki idée ba dosenga mbongo wana yo kotaki prière nzamba pesa que directif ke kene ko senga bambongo na modèle opozo sengelango mais non yeka na média même ngai la danoise so nazwi problème ndenge wana nazwi nini naza na passe nakoya kosenga
parce que Mathieu 7 elobi senga bon oza muta media oui oye ko senga siko problème ni ezaki opesa explication ya makambo nyonso yo lobi si mobile na yo ex mobile na est-ce que baza nango besoin oyebi te ke mutu oyo ozosalir nyonso azala na mabe na ye aza papa bana na yo yo lingo olobaki otikala jamais koyoka elengi ya Mike si yo na bando kolala na tolo ba photo yo tobande komona bino ozaka na tolo ya mobali na yo yo soko fongola ni makolo pa na ye oyoka ki elengi te bana na baninga bakota ndene pona ni kozala motema mabebo pona ni mama na bino koko tika yo na caractère ya ndenge wana oza mutu liboso te biso moko pe tobota bana pe na mibali na biso pe liboso to divorcaka jamais mobali papa bana nanga akufi ba est-ce que azalaka kaka na malamu mais na ye na loba parole j'étais la seule na basi nyonso ya botisaki na tombola mongongo na loba ba parole ya bien mpo na ye éducation nini yango yo ozwa pourquoi tu ne peux pas kotika mwana mobali wana tranquille est-ce que papa congolais liboso atsundoli bana eza ye maikala mbai oza sûr que mobali oyo kobala sous deuxième mobile tu es sûr ka kosundolelo bana te tuna biso batosaka musala oyo ya kolukelaka bato mabala basi nde bayaka bakobotela mibali ata 7 mibali 3 donc eloko nini yango boye ko tozala ba jeune fille kutu ya ba âge ya ba 30 ba 28 baboti bana misatu mine batata nyonso bakenda basundola bana mama zozwa charge ye moko jamais tokoyoka leka na media leka na media singa mbongo metika kobimisaka maloba ya mabe pona ka koningisaka mokili okweyisa kaka mai kalambai ngana yebaka te komba congolais tozaka mitema mabe soki kati okabwani fo kati olukelaka moninga aprogresse te soki ye mai kalambai wana soki azosala clipaster na ye soki dans les faux ou dans les quoi yo problème no eza wapi problème no eza wapi yo kanti bato yo ezoko betela masolo bango pe bazana bakunki na bango mama tika kolekisaka tana yo wana oyaka koexplikaka wana Mike na salaki eboye na tindeli ye a répondre te asali boye yo yebi te ke baconséquence ya divorce ezalaka bongo yo moni divorce ezalaka feti ntango bayesaka bino bo divorce te avant balo réfléchir yo yebi te ke soki bo divorce mutu moko ekoyaka na bandenge wana yo kanti oza mutu ya liboso obi oza mutu ya suka yaya mpona nini lingo bebisa mentalité ya bana na biso pourquoi olekaka na media oyaka na makambo mabe mokoni okoya na media na makambo ya bien mpona bana na yo na ex mobali na yo mokoloni ntango oza koyoka bilengi ya biebie wana ya mai kalambai obanda koleka ya kobeta bamasolo kongole boyaka kobeta kaka masolo ya mabe leka senga mbongo ya mwana lobaki mwana botamaki na malformation suite soki babetaki yo mwana lelo aza na problème naza na besoin ya 10 000 ya 20 000 ya 30 000 oyo balingi basunganga bosunganga mpona mwana abika yo kati balingi basunga yo te il faut yaka koloba mabe ya mai kalambai ekomemelo wapi soko mpe oza mwana na nzambe balobi nini une fois t'avouer ta moitié pardonné mutu asa ye wana bokabwani limbisa Mike siko soki lelo kanti lelo pe soki yesu aye yo kanti yo okota lola te mwana nanga pona buzoba eza na tina mboko te en tout cas nga naza na esengo te pe nazokamba ba mama mibimba boza pe kokumisa mwana wa mwasi mais asenga na ye kaka ayebi te de divorce ezaka na baconséquence ya ndenge wana divorce eza mabe yango ntango bayebisaka bino oza kutu jeune pas même moins de 30 ans odivorce divorce ezalaka malamu te yaya biso nyonso tozwa baku wana neti yo divorce eza mabe bakongolais eza bongo yo yebi te ke kobala congolais soki bodivorce ata kutu soki akebala mwasi ne mosusu yo mwasi wana boyi ne bana na yo penyele yo kati bana na baokei pa mbanda yo bosali bambanda bakongolais ndenge bazalaka bana bake kuna bakobeta bana na yo soki odivorce mema mokumba papa bakongolais baluka banyoka oyebi yango te yo kanti oza yo moko te yo kutu bana mibale nga nayebi bamosusu bana 4
batata 4 bakimaka na bango. Senga na yo mbongo ndingo ozosenga metika maloba ya mabe po ozopesa exemple te na ba jeune fille o ya âge na yo penyele ozopesa exemple te. Babombaka makambo ya ndako biloko mosusu babimisaka te. Oye wana oyebi ke mobali na nga aza populaire il faut kaka obingaka obebisaka réputation ya mai okozwa nini yo kati nga nayebi te mobali ya koya abali yo aza zoba nayebi so deja kendo luka mobala mundele ok congolais oya kobala yo penye na omone zoba mwasi momba azala na secrete likambo nyonso oya kolekisa ngo na media yo kanti biso nde tozala baproblème na bafoyer te likambo nyonso toya kolekisa na media likambo mobali ndo foya kolekisa na media likambo mwana foya kolekisa na media mpona nini mpona ozwa nini papa oyo yo aza pasteur ya modèle nini na bato bakenda na église ya papa na yo baza na problème na mutu. Moi je peux même parler na église ya papa na yo azokoka kutu koéduke yo te nde koya koéduke bato mosusu. Toi tu es sûr que papa na yo ndenge aza wana mama na yo ndenge aza wana yo moko ndenge oza wana bandeko na bino nde baza wana na ye moko maika baza incapable ya kofuta mbongo mwana wana. Senga na yo parce que olingi osenga. Parce que soki po olingi te mama na yo na tata na yo baza capable. Ndaba mbongo bapesaka bino na bana baza capable osoigner pe mwana wana. Mais olinga kaka lokulo ozaka na mayele moko soki ya science occulte. Soki mayele ya ba sirène. Soki ozaka na mayele ya ndenge ni po ozana mayele ya nzambe te limbisanga. Bandeko pardon na isaki bino boko sepela na analyse na ngati. Mwana mwasi yo ndenge na monela ke azana mayele ya batu ya normal te. Même nazasi même papa na yo a regretaka makasi kobota yo. Soko za conscience penza papa oyo yo na monaki yo alekaki na télé wana ndoi na ngai. En plus papa na aza ndoi na nga. Papa na okomona kati kuna na mwa komona eza banza. Nga pe banza. Yoko ta ona yebisa bino nazala makila baluba. Bondi makanga boyoki kombo na ngai na papa Peniel. Même kombo. Siko na lobelo lokwa tata mwasi naza leki ya tata na yo. Nino pa na yo nazaka mama leki te. Pa Peniel nazaka tata mwasi. Daba si bikolo na ligisu mama leki te na komi na nga tata mwasi. Mikolo po nazaka pe na bayana nga mibali. Bana bayana nga dia batoboki babiyoli nga kozala mama leki. Siko na komi tata mwasi. Eza nini Peniel? C'est quoi? Les cas Matthieu 7 elobi toke demander eza mabete mais tika makambo toujours ya mai kalambai mutu bosi bokabwani bosana ye tika ya sala vine botikali kapona bana obengi pona bana andimi c'est bon aboy aza irresponsable tika ina kwena yozo ibateke yozo baby sa vina yo mibali bazotala bazoloba oh mwasi ndengeni okay kobala mwasi aboy mwende rere akena media mwende oh yako tula pamba ko sepela te ba moni ba fan oyo ngana pesa kata fan moko confiance te fan ko mati so fan ko kwesa yo lelo ba betelo maboko mais lobi omona nde ba wolola yo tika biloko wana ezala mbala suka Peniel et puis mwana mwasi moko te bolanda makamba Peniel wana te azana mayele ya bonzambe te mwana mwasi mayele ya bonzambe akosala makamba zo sala te. Et puis maman na akangi munoko atiki yo ka ndenge wana akobendo ata matoi te. Et puis yo ozala kata na lisolo na mama no te nga mwana nga mwasi liboso ana bana na nga fa basala likambo boye bako benga nga mama tala eloko boye zo sala so parce to sala ngo boye to ko discuter to sololi yo kati nga penga penyolo za mwana na nga na ko boya te na bi mama senga mais ko tanga kombo ya mobali na ote eza makambo ya mwana. Pesa biso, lakisa biso ba papier hôpital elobi ke thérapie ya mwana eza boye. Olobi tala na keda na hôpital ba papier ya mwana yangoyo, thérapie ya mwana yangoyo, bazo senga autant pendant autant pona basale ba massage. En tout cas, on se a touché. Bino boyo kaka banzembo ya mai kalambai ebele pe boyo kaka banzembo na ye bo sambela pe ponango bozwa pe moi nzabe pe a exaucer bino botala lelo mwana mai kalambai azana problème oyo monteme ko toucher maman ba ko peso même plus de 50,000 o somba même na ba voiture. Mais exact oyaka wanaka mai kalamba yango kutu babengi ye alingi te apesi mona ka 50 euros ka 50 euros akeneko 50 yo kutu ozwi 50 yaya ebele baza na poto awa
ata 10 euro ya batata bana bazwaka te. Nga naza na mwana nga na Allemagne basente ye mobali ya kimi awangani même examen DN azolingoka esala te yaya oh penyeli tititititi tika biloko wana bakosa yo te soki conseil yango ozwaka ngo epa nani nayebi te conseil oyo makambo osalaka ewuti epa nzambe te mwana nzambe atambolaka boye te yaya non oh ekomeli yo nini chaque année faut ningisa mokili chaque année faut ningisa mokili epuis na ndenge mabe why libala nini yango eza bombo mwasi basi nyonso babetaka bango meme nga moko na babetanga oh nde likambo yango yo omonaki yango ekoma grave ekomela soki mai kalamba eloko amemi soki ngambo aza mpe na mabe na ye me na miniti oyo mpenza mpe te tu as exagéré quand même ma fille senga mbongo normal bana nyonso na oyebisa bino odivorce na mobali tika mobali wana kende kosala vie na ye mibatela yo kokende kolobaka partout tu crois que ozoloba bien oza nde koyamba bademon ya ndenge na ndenge bazwa kokota yo pengele mobali ya koya epano akosaluka ndenge moko lokwa mai kalamba asali yo kanga dati ya lelo soki ate koyokanga bandeko nanga soki mobali asali yo mabe ou bien mwasi asali yo mabe kolekende kobetaka ngo lisolo pai partout te lobango une fois tango bodiscute makambo esili boyoka te balobake nani mwasi na mobali so bakabwani eloko bakabwaneli bango mibaleka mutu bayebaka ngo oyo nyonso balobaka ezaka bilobela oyo nyonso penya azoloba toyebi te soki bakabwana ila biso kindoki na bango tokoyeba bimisa pena makambo kindoki na bino bimisa pena makambo bakisi ya mobali na yo bimisa yango te pourquoi na toyoka te loba mai kalamba aza na bakisi mwana obo mondenge asebo asali ya basacrifice lobati obomba yango pwani mpo na oyebi ye pa kopwata ya yo oyo kaka koloba biso kaka makambo kaka boye why loba oyo eza na kati mpenza loba mpo na bapesa okoma ti na ba 50,000 ba 100,000 loba tala guérison eza nzambe guérison mwana na oyo eza nzambe zo mpe te kokota bapriere badokter bakosala bathérapie mais soki nzambe atie loboko te lokota lokuta koesimba te donc l'hôpital etambolaka na bonzambe tika biloko wana ozosala yaka na media senga sala badega na yo ndenge osalaka mais tika koma mai kalambai na kimia aza papa bana na yo soki alobi mabe pa bana na yo ata bo bapesi yo 12,000 ya lobi mwana na kotambola te aotelema te toi yokanisa kotelema aotelema na ye pe te keba parce que akotelema te mpona oza na bonzambe te me ntango oza na bonzambe oza na kimia mai kalamba ya telema mata aloba mwana na kotambola le mosusu mai kalamba aza mobali avi na yo lobi lo mpe bozongani na bino me ozosambwisa boye oyebi lobi na yo te oyebi lobi na yo te. En tout cas, ngai wana conseil ebongaki na pesa yo yo atake mama tambolaka bongo te mama tambolaka na motema munene mama tambolaka na efozala na secret ozomona mama aza penza asa mutu moko vraiment non pono mona oyo eza na kati ya motema na ye il faut longola oyo longoli basache longoli boy donc mama c'est ça kanga motema simba mabele no makasi obadi kokene neti olingo koma na badépression est-ce que mbongo ozosenga est-ce que oza normal ou bien okomi na dépression ou bien oza na problème et ta maman vraiment okoli pende pa ya maman na tata tu fais des choses comme si okoli et pa ya famille divorcée comme si okoli kaka pa maman comme si okola kaka pa papa mais moi je comprends pas éducation ni bapesaki yo ozoyokisa papa no soni nazokamwa na batongo bazoba penyo oui oza moins sa force oza boye non ça ce sont des bêtises faut pas encourager ça demander oui là vraiment tu as raison il faut demander opona ba soigner mwana demander pono leisa bana nao lokwa yo ozaka na États-Unis te ozala nao na kasongolunda senga nemi basa kasongolunda basala makambo ozosala te memi basi yo baza soki na mayombe basala makambo ozosala te bamama chiela basala makambo ozosala te bamama kata kokombe basalaka ngo te
hein? Oh, chingani. Likambango nini? Éducation bana baluba ezala boye te. Yo za muluba wapi? Hein? Katu kambaki. Voilà. Bandeko nanga tokepa mai kalambai. Mai kalambai. Omoni ba conséquence okene ko bala bana mike. Boza mikolo. Tango bazoyebisa bino mibali bo bala basi ya mazala na maturité. Mwana mwasi azala na bébé oyo mwana wa bocho azali na maturité te. Tia komi na âge azala na maturité te. Yo penyel chose akini awa na Angleterre ou bien na Danemark ou bien na Belgique. Yo za jara baso ba boto la rabana. Eza lo kwa yo baye ba boto yo bana. Oza na maturité te. Yo pe chose akini na Danemark na ngana koto lo pe na pa ba social baye pe ba boto yo bana o tikani maboko pamba parce que oza na maturité te. Kokata te ko boko la mwana penyel ezaki osobeli bango miliki na sala voiture na tiki bango na crèche na ke musala na zwi bana ndo lobi oboko li bana non biloba lobo ozotia na net oyo oyebi te ke un jour bana ndo bakotanga ngo oyebi te ke un jour bana ndo pe bakobalukela yo yo zela mwana oka liboso na kobalukela yo un jour maman tu as fait ça à mon père tu as osambwisaka papa boye c'est pela yaya lelo keba biso to tokolisi bana tuna biso tuna biso tokopeso conseil mai kalambai mibali bomoni bobala basi ya maturité oyo bazokende na âge na ote biso ka bana mike mwasi ya vierge mwasi ya bosko mwasi ya vierge o peniel bobala ke vierge omoni ba virginité yango ndenge makambo azoloba bobalaka basi oyo boza na ekart nya mosusu ya 5 ans écart moko ya 3 ans écart moko ya 2 ans même kutu même âge bolika bana basi ya bekart ba 10 ans ba 20 ans ba 15 ans tala ndenge ozosamba tala soka moni kaka nini no elingi mata mo église do elingi mata akwesi kake oyo abetaka biloko omemaka bapenela alobaka esaka bakake ayebi stratégie mwano aza na mayele ya bomboto te ya kindoki na bafrançais belé pardon bangisinga na ngai jamais nakolinga mwana nga tala yo heureusement batala kote oyo koki koanvute bana bato yaya so badivorce ezaka bote bato mwindu bodivorce ndeni nazokoka kuti kopesa ta mike conseil te parce que olekisi olekisi attendement na nga je ne croyais pas que tu okoki koloba makambo olobi wana je croyais pas. Arrête. Senga mbongo na kombo na tika Mike afanda to yebi kazana misala ne mabe mais tika ye bokabwani abala mwasi ne mususu asala vina ye yo peke do bala mobali na yo sala vina yo tika ye mabe yango ya Mike toko yoka ngo ka mikolonios aza mutali boso te asundoli bana yeba kango wana eza ba conséquence ya divorce soki bo divorcer cause la kutu te avec un Congolais à qui peut bana 100% causer la route ata qui peut bana 100% soka zui mwasi na ye mwasi aboyi bana bako sundola bana na yo donc yeba kana ntango bozo ba décision de divorce yeba ke na ko asime makambo ebele oyo papa akosala na ete ba oyo ba papa na ba mama oyo batata na bango batata bazwaka bana bokumisaka nzambe pona bazamuke mai kalambai bana wana baza bana na yo donc assume yango bambongo none kotaka yo tango tshaka banzemo na ba YouTube ozana yo meka kosunga bana ba concert obetaka sunga bana na église do batshaka mabonza sunga bana na muke oyo kozwa sunga bana wana balingai te baya na mukili papa divorce ye yoza na Congo kuna yaza et puis yo pe mobali aza na Congo yoza na États-Unis ozo mbongo ba femme seule oza noka motema mabe penye oza motema mabe koyaka na elongi ya ba ange wana te ba ange de lumière elonga ba marmi wata ba sirène bazo mona lokwa mutu malamu na kati kuno za motema likundu bilo bat bozo kotele un jour bo pesa bo mona ke moi mwasi aza motema mabe aza na motema oye pardonna kate moi j'aime pas déjà o bazala motema pardonna kate ce n'est pas bien dans la vie il faut pardonner
en tout cas na komi nanga koshite likam na Mike eloko na kwa nazo na koloba ndekake a bokola a kipe bana na ye aza pe pasteur acha bana na losambo mais soki aza na misala mabe papa Mike soki Mike Kalambai yebaka nzambe azoya Jésus revient bientôt eza masekite donc yebaka nzambe makolo eza na nzela banda ko se repentir soki yo mto salaki mwana no oyo mabe ya ko senge bolimbisi pona eza gentité mwana aza ange aza innocent donc Mike Kalambai repens-toi et sois soin ya bana na yo et osala bien tant na opesa pendel conseil nazo pesa ngona bana nyonso na ba mama nyonso oyo bo divorce botika mibali na bino na kimia basala ba vie na bango divorce ezaka ndingi wana yo peke ko sala vie na ona kimia mwasi nyonso oyo alinga mobali naza na kimia te oza na sorcellerie eza normal te mobali pe nyonso oyo alinga mwasi na ye aza na kimia te so ba divorcer aza na ndoki c'est ça la sorcellerie bo divorcer parce que boyokanaki te bozwaka ta na bino ya kodivorce bozwaka décision définitive toyekolaki yango kala te na bando balandanga et puis décision incontournable yoka mo wana voilà nakomi na nga na suka batata bamama ba love tokokutana na live e ozala tokos bozala bien bozala posé wana analyse na ngai oyo asepeli na ye te omelika mai olimbisi nga kaka na otikala kaka mama leki ta mosu analyse prochaine osepela na nga mpona analyse ya mbalo non nga nasali yango lokola tata mwasi ya penel nasepeli te nga naza banza donc nakosepela te naza leki ya tata na bango nakosepela te mwana na yaya na nga mobali ayaka kosalaka babétise boye azokisa yaya na biso soni azokisa famille soni donc penel arrête oyo ezala mbala suka ya koya liboso koloba mabe ya Mike osi oloba tosi toyoka oyo etikala tolingi yango liso te yaka senga mbongo na yo ndenge olingi senga loba makaba bana ndenge olingi koloba makaba Mike lisusu te ezala lelo mbala suka point barre donc bandeko na nga na suki wana wana mama leki na bino la danoise vraiment analyse na nga yango wana oyo akosepela ka nde nalobi asepeli oyo akosepela pe te problème eza te mais na prochaine analyse nako récupérer yo kaka okosepela la vie c'est comme ça eza te ke nyonso na oya bosepela na mama leki bon bozala bien na bandako na bino tokutani je vous love bobosana te live together yaka ata yo pe peniel okoya na yo naza mibali kutu a bien na Canada wana bazoluka et pardon États-Unis bakoprendre soin na yo kobukana te peniel yaka naza mibali ba 33 ans oya ba génération na yo sikoyo ba 33 ans wana bazali 36 ans bazali na Canada bino pe ba fille ya moins de 30 ans soki boza na Canada bozoluka mobali benga la danoise naza mibali ebele penza donc voilà na Canada ba mibali baza et pardon na Canada te na États-Unis na Canada naza na 45 bana mibali naza mingi kaka na basi alors ba papa Canada en tout cas kolinga tozala yo moko benga la danoise ozwa mwasi na yo na Canada naza na besoin ba papa babenga ebele na États-Unis naza na besoin ya bana basi ya moins de 30 ans bobenga ebele et osala bien donc na France naza na besoin ya batata ya plus de 60 ans bobenga ebele naza na bamama ebele tosololi tokutani bakala mingi te bye bye bisous.